Merci beaucoup. On a dit que vous êtes toujours très nombreux pour vos messages toujours dans le magazine Mbonda Ekolo. Et surtout que beaucoup plus il y a un moment où tu salaka, où tu vas inviter à semaine. Tu peux inviter à journal. Mais le journal est là, tu vas inviter à semaine. Les alliés de Komoko, Mingba Yebi, tu seras des messieurs, Minga Makasi. Entre autres, Minga comme papa, Ngunza Sumbu. Tu reçois beaucoup plus de typiquement politique parce que à chaque instant, tu as la politique, mais tu as Mbonda Ekolo, tu as la diversité, la carte. Économie, sport, politique, la carte, société, même tradition, la carte, Mbonda Ekolo. Là, tu as Mindeko, c'est purement spirituel. Tu reçois la spiritualité parce que tu as belle la vie. Même au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a des fois, tu as des moyens, des voisins moyens, et que Congo est démarré, Congo est Liboso. Mais tu as toujours un problème dans les autres côtés. Est-ce que tu as vraiment un accord commun avec ancêtre de Bisso? C'est parmi les questions sur tout le Mitunaka. Donc parfois, c'est aussi que ça recours, et puis ça en Zambé. Ça en Zambé, c'est que tu as qui na Libanda mais qu'il y a poto, il y a Bisso. Non. Ça en Zambé, au pire, culture na Bisso, beaucoup plus africain, puis les Congolais vraiment ezali. Est-ce que tu as vraiment relié dans la spiritualité de Bangwana? C'est pas des questions. Tu as pour me bénir la vie, autour de la vie société au vivre. Tu as comme ma passe, ma balle, comme il faut mettre la bangomba. Tout cela. Est-ce que il faut que tu aies une église ou parfois peut-être que tu aies ancêtre de la biso. Il y a un peu de temps où tu papa Ngunza Sumbu par rapport à l'Italie beaucoup plus de spiritualité. Mais là derrière les caméras, je vois Igrid Mateta, Azalina, Wilfried Samba et pourquoi pas Benjamin Kilunga, mais toujours avec la grande coordonnatrice maman Medrine Kambembe, on a accompagné à cette édition. Il y a émission de Salelo, la compte journal, il y a Mbonda Ekolo, maman Pierrette Mbombo. Merci Naepanayo, papa Ngunza Sumbu. Ndeko na kala? Moi, j'étais papa dia. Ok, manga il faut que Ndaraba Congo, on a dit que message est belle, qu'est-ce qui ne va pas encore? T'es Nazali. Pendant la invitation, na kozonga nanga, bosenge zaki ebele. Nazalaki na Braza, nazalaki na Soyangola. Soyangola esenga ki na kata ba voyage mususu parce que na ya ko répondre na invitation na yo parce que bosenge zalaki ebele papa dia. Merci beaucoup. Nous avons répondu à l'invitation de Bisso. En tout cas, on nous a beaucoup plus sollicité partout. Dans le monde, on a poto, on a payé dans la sollicité. Comment tu te partagé d'abord avant la côte à Mosina Makambo pour répondre à besoin de partout. On a bandé à Congo, la carte d'Afrique, on a bandé à Afrique, on a payé dans Zinga. Toi-même, à la carte de la province de Bisso, vous se partagez. Oui, papa Ngunza Tsumbu. Aza ndeko na bino, aza grand frère na bino, aza leki na bino, aza koko na bino. Donc na mipesaka mingi bo jeunesse nanga na Kingunza. To oyebenga mina bo koko. Kingunza ngona français ali prophète, prophète hein? Ba prophète. Voilà. Parce que mingi bakamo mais comment que yengunza ngako za la chaîne ndengwa. Bogar moko boye. Moi na poto persona yeba depuis Kala, to vandi ngano depuis na yeba ngai ba ko depuis Belgique, to zalo petsa muke. Mais na mona boye to zanga na kata ba Congo bla surtout ka boye. Aussi qui m'a solami Kili, comment les Ngunza, interpellation ou bien nini, continue ma solo. Donc aux on a niveau à Congo, ils allaient que bosenga ya bakoko, parce que tous ay belé na famille, ndenge to botama me batalaka oyo, banda bumwana, parce que ngala za so na lotelio ndoto na lobelo yeba ke ndoto na soko négliger ngo italio, de yeba ke ko salema. Aso bakoko ba ko mona ke kati na ngala za na lo mona kati bakoko ba lukana zonga Afrique. Parce que naya kozwa oyo ngana zangaki bakoko bayeko tikilanga o mingi bakamoka mais comment que yo ngunzo kozala jeune boy kozala ngunza to kosalela makambo ya Nzambe eponi agité parce que mingi bakanisa ke fo ozala musala ya Nzambe to ozala ngunza fo le kana olata basutani wana te basutani wana ngana benga ngo babaka mu mezi parce que ndenga na yebo na plateau jamais na olata basutani wana baka mu mezi na ye tanke ngai papa Tsumbu mais soki oye na temple na ngai sika na salilaka okomona ngana kolata sutani wana parce que wana yo kutanga isika na kosalela parce que na kozwa même ndakisa to mona ba maître avocat
maître avocat là ta kato gêné par exemple soit que samisa mais ce qui est en audience mais ce qui a un plateau boya là ta ngote tozo même ba médecin ce qui azana ndako na ya ozala bilamba normal ce qui allegi par exemple même na chaîne ya télé a ozala normal mais ce qui na hôpital okuta ye na bilamba oya médecin donc même mabiso botalaka oyo te bo monanga neti gêne mais oyo azana miso molimo akomona kati na ngaki to yazoloba awa eza yete parce que même yo papa de ndingo zana nde to sola no boy so zana miso molimo omona azo sola aza koko eza ngaite do partout na kenda ba koko nanga bazalaka nanga na salisaka maladie nyonso moi si ozana problème robota mobile ozana problème robota hémorroïde et fanda na nzoto na yo ozulango solution te maladie ya sucre tension maladie ya sucre oba bengi diabète tension okenda na hôpital ya façon na façon ozulango solution te mais soki oye na papa ngunza tsumbu solution nango ezali parce que nakobenga bakoko na ngai bakopesa nga solution ba kisi ona koyeba kosala po oyebaka kobika oluka musala na façon nyonso ozwaka te soko oye na papa tsumbu solution ezali ozoluka osala hôpital no eya na succès eloko nyonso ozolinga osala eya na succès soko ye epa ya papa ngunza tsumbu akozwa solution ngai te mena ko solliciter bakoko na ngai solution ekozwa mapona yo soki obengi nga na plus 243 85 44 79 599 so benga na WhatsApp ekozwa nga même na appel normal ekozwa nga. Voilà, merci. Tu l'as dit quand même, mais détail par rapport à la gamme, il y a des maladies au papa Ngunza Sumbu, Aza, côté derrière numéro, ils ont déjà affiché en Wana, la poste téléviseur. On me pense à Zali, au moment numéro 1, les alliés ailleurs. Au moment les alliés à mon école, au moment les alliés, numéro à papa Ngunza Sumbu, et vous permettre que Bobenga à tout moment pour avoir contact par rapport à la gamme, il y a des maladies au Taliban. Mais pas Ngunza Sumbu, Toyebi, des maladies mingi, et Salamaka, Azobela, guérison en Outalaka. Na ba kasa na ba racine na bi côté belé belé mais oyo comme le ko la ke premier exemple mutu azolu ka succès mutu malade si la raté mutu abota katé ba produit ni oyo au sala ka réellement e ko permettre que esprit ba ancêtre et manifester kati mutu pour avoir solution papa de yo beto peto di sali la faso ba ou ba kaka ba be di sali la nga nti matiti ye mungwa ye mafuta donc comme biso pe tozo salela kaka e formi oyo bakoko bando salela nzete makasa mungwa et puis solution mususu eza naturel wana naturel parce que biso sala naturel nyonso ebanda na biso na bukoko mundele akopia biso ebele atia magie mais biso tokenda na bukoko naturel parce que on nyonso to sala ka omona ka mundele asalaka akopia ngo na biso na mutu asala ba ancêtre comment est-ce que il y a des problèmes moraux parce que il y a ba punition punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma ben moko ba 4 générations avant hier parce que ces 4 générations eux ont puni selon ba to kala masolo mais ce que yo comment est-ce que muto azali puni pendant les 4 générations yo au délivré avec quel pouvoir yango na otolo ba papa de yo pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na mutu ya miso monaka omona oazo solano azazi contact ba cette mutu oui. Parce que tant que vous avez un problème, vous pas nanga. Na za sungate. Faut na kota na mozindo. Na kolingana ye ba setre na yo. Faut na kota na kati ya ba setre oya yo. Na beleli ba setre na yo. Ba setre no so ba pesinga nzela. Ngasko na ko belela ba setre oya ngai. Do maladi oyo za nango na za na pouvoir ko salisa ngo na ba setre oya ngai. Et loko zo boma biso na Congo, to bosa na bonzambe na biso. To komi trop kinganga nzambe. Mais on va na basetre so toke na bamboka ba Chine mingi baza bien basala nini basala pouvoir oya bango mais biso na Congo awa to bosa na bacentre oya biso bacentre na biso toza na pouvoir ya koleka même ndele même ndenge papi au tozala awa sikolobela nga banda yaki ya bato akanisa soki ayeke ye nzambe ye solution suka sikolobela nga nini ngo ivancer bande kona biso na ese bango na bazokufa nyonso. Quel est votre apport au bout mener de permettre que quand même des zones c'est parce que Congo dit que vous avez là ancêtre alors souffrance c'est ça là ancêtre mais qu'est-ce qui manque maintenant en vous bangunza ba prophète biso ya noir beaucoup à trouver ba solution pour permettre quand même qui mène ici là mais numéro 1 nation a bien fois reconnaître biso nan parce que yé azotia Jésus liboso ya ba ancêtre sur le belanga banda fati azwa pouvoir atia Jésus liboso ya Congo. Ce que le belanga nini ngo changer. On est déjà bino.
a négligé biso. Est-ce que bino bangunza bosi bozo temps mo ya ko sanga d'abord est-ce que bozaka pesa ini bino bangunza toza ini okomona même na terme Mobutu azongaka chemise azongaka na bukoko retroussons oui tozongaka na bukoko na terme Mobutu a reconnaître ka ancêtre tosalaka bien mabilelo o bino bangunza ngo et comment c'est comme si on a ngambu na yo nga parce que beaucoup tala boyeba ni ke bozali pe bozana représentant na bino o bokuyi kepe na cabinet à chef de l'état kokoko to luka audience dans to senga audience to kutana mo mboka Tshisekedi so sala yango déjà mbo tozala bato pe bazali boso na biso parce que tokoma ba lettre soki bango bazana posa ya solution na biso pe to ko welisa te bango ne fo bayeba ke ba sage na kati ya mboka ezalaka bien na place o ya biso yango batia banani bato babenga banani ba chef coutumier aza mutu abwani ate chef coutumier utilité nezaka nini na mboka o atali ke ba limite ya ba mboka ke par exemple biso so toza soute momoni mai o ba mbiso soki eza suna mai te mais siko bino na kati ya mboka ya Congo bozotia chef coutumier liboso ngunza na sima te parce que bango moko nanu bazana politique et là ozoboma mboka oyo trop de partis politiques parce que trop de partis politiques wana baza bo mon côté beto to kambanga mundinga ya bwala miki ya mambwa leka va kimosi la mukina va kimosi wali oya mbwa soke elali soke elamuki na uti ko yoka eskiza kati ba mukina uti ko yamba pe mama moko de la fois passée zali mama ya ba Congo abetera pe comme les soyo ma Claudine Louye à qui j'ai dit d'abord mbote maman Claudine Louye et pourquoi pas la maman maman honorable la benga comme je bien connais Zonga voilà continuer parce que abeta les sessions là que ba poil ya elle la ranzela moko la mukapé zela moko donc et là que ma politique à Congo biso to kota vraiment la politique te metopie ya conseil parce que trop de partis politiques na trop de partis politiques wana mutu nyoso za na poste ya pouvoir akoma par exemple président akoma ministre tant muninga moko songolo azawana moya ko se plantenge ya ko salela exact parce que yepe za na poste ya pouvoir nzonde mabe ozomona makuku matatu epesaka puissance faut bozala bomoko mais tant siko muninga za na place na pouvoir yope mutema no eza bien te muninga tazo sala malamu yozomona ngo mabe parce que yope ozana soif ya pouvoir na conseil na kopesa bango bazala bomoko na bomoko na bazala bana papa moko mama moko mais quand on beta porte bol comme beaucoup talent na ba poser mboka pe bol l'action réellement que nous on est des Africains nous sommes des Congolais il faut que tu me capes ça bilo ba Congolais ba prophète congolais ta que ba prophète noir et ta que bangunza boy pe na moi apport moko boy pour nous quoi voir ce Congo bon mais quand on beta porte tout la seule ba robert ya mbabino ko beta porte c'est bon mais on est comme si tozomi quitte ça et c'est pas Pierre qui est moko mbe invitation kendaki eza peut-être biso po ba tchabiso na valeur voilà batine invitation tokoya merci voilà tozala papa Ngunza Sombu toza ko évoluer na beaucoup de capital spiritualité pour les singles to banana capital pe Congo boyoki pe ba gama maladie belebele apesa na papa Ngunza Sombu ezali journée moto sur pesa na bino oui kala caméra wana tozo continuer kata masolo mais la lingi solo la na population ya Congo talisa bango ba conséquences ou esala ke moto akoya ba maladie oyo pour le vivre gamme bébé au sali sakana et ba mécanisme de méthode ko sala pour à retrouver encore bonheur où ils allaient prévu pour naïe soit une guérison et pas naïe ya liboso kande na toloba bo reconnaître ba ancêtre bo reconnaître ba nzambe oya biso parce que ba koko oya biso ba ndo salela ka ba nzambe musute ba ndo salela toujours ba nzambe oya biso et puis même na kala tozaki na don moko te na Congo tozaki ka vivre biso moko lelo awa mais lelo ke tangu ba missionnaire ba ye bazoya ko yambisa bino Jésus comme sauveur ba tchelio mundu ki soko boyi ba bomiyo mais na ba setre na biso ezandengo na te bozana na confiance ba setre na biso bolongo na bowumbu wana ba tchabino parce que ba papa Simon Kimbangu ozui mama mafuta ozui mama ki pavita baza très fort ya mo mona ke mundele alingaki abenga na bango ngana kama même ti lelo bandeko na biso ya kamba bino bokasike mindele bazoya pona visite non bazoya kotala pouvoir ya Simon Kimbangu soke ezala kaka mais bozoyebe eloko wana te bino bozomona ngo sentiment ke lelo to yambaka bato ya ndenge na ndenge c'est faux bo reconnaître banzambe na biso mutu nyonso abenga mi peuple congolais zonga na bonzambe na yo zonga na bonzambe na yo lelo ngai papa Ngunza Tsumbu naza awa na bengami na pesa bu jeunesse langa nyonso na bokoko bobungisa code na bino ya famille tango bino bozaki bana mike banoko na bino soit ba mama na bino mutu akotikela eloko wana na famille azalaka te
ezonga na grotte ya molimo soki bobengi ngai papa Ngunza Tsumbu na contacter bakoko na bino eloko na bino ya famille bokozwa ngo bomona même bandande batondeli na ville yawa nazwaka exemple na er nyonso baza bana noko papa leki soit mama leki mama kulutu baza na muntu mususu te na kati ya babutiki na bango baza bango nyonso famille libanda na bango ezalaka gama yeka pour étranger libanda mais na kati te parce que point baza na ba code ya oya bango ya famille basalelaka na lo bango er nyonso muntu nyonso na famille na bango code ya wana ezangaka te eza pouvoir eza makasi oya biso ba indo mingi ke bakoma kobungisa bino na nzela ba passer ezaki ndoki mezaki ndoki te mais ye moko passer azoye pa na biso bangunza to pesa bango ba code ya ba succès mais akoya na église azote ya ke code ya ezaki ndoki mezaki ndoki te bino boluka ba portefeuille magique boluka portefeuille magique te mundele kuna condition ezalaka na bokoko na bino na bonzambe oya biso ba centre biso ba pesa pe ba porte-monnaie di bonheur wana parce que na kalatono benga ngo kutwazowa kwa kondanga le kwa koneti kaka saki ya mutaliboma ezanga iloko na kati te mundele akopia portefeuille na epa na biso epa na ya ketyango ekomi magique ya magique ya mundele wana ezaki bakoloba ke par semaine ebimisaka $2000 mais condition silisa mbongo wana na semaine na journée nyonso wana soko iko silisa ngote ekomi le problème pesa muntu songolo boy mais biso na bukoko to sala naturel condition moko ezate soko yo luka portefeuille di bonheur epa na biso eza na condition moko te condition na biso ezake sunga batu obazo souffrir sunga famille na yo sunga libota na yo sunga pe batu nzinga soko contacter papa Tsumbu na plus 243 85 44 79 599 okozwa papa Tsumbu ye moko na nzela même obenga na WhatsApp obenga na appel normal okozwa nga bozonga na bokoko na biso bozonga na bonzambe na biso condition moko ezalaka te parce que to sala naturel ka ndenge bakoko wando salela makasa nzete mungwa biso pe solution yango ka tozo salela bo pesa bonzambe na bino confiance yango monike mboka na biso ezo marcher bien te parce que poani bazo pesa bonzambe ya mindele pouvoir parce que bakozala ka toujours diriger na mundele parce que pona nini bino bozo sala na Congo me bana bino batanga na poto awa esebeko lezate ezali kala mingi to komi na taya mapona mibako ya kokosa bino na bapolo okosami oyo nyonso aluka ke par exemple apesa candidature azwaka te apesa ka badona quartier couré kozanga même 300 mètres asombaka mais tango yokoma ke problème ke apesa bapona ye mais moye bazwa ye ezate soko bengi papa Tsumbu na plus 243 85 44 79 papa Tsumbu akoyanola yo akobenga banzambe bakoko akosunga yo akopesa yo otobenga ka kimayala parce que kimayala muntu nyonso abota makalango kimayala ezaneti ndenge tozwa par exemple Kabila le fils azaki na kimayala azwa pouvoir na kimwana muke parce que azaki kimayala babota makalango azali jana kimayala otobenga kimayala parce que kimayala elobi nini eza pouvoir muntu nyonso na vie abota maneti ngai nazaki na pouvoir wana kimayala na uta poto na zonga Congo na yeko saila bokoko oya ngai banzambe oya biso parce que point nazaki na kimayala to botama ebele mais na ebele na to botama na batala ke ba tunyoso to botama ba musuba zaki na kimayala te batali ke oyo abima deja mboka azali banda mboka fo azonga na zonga na mboka awa Joseph a famille nazaki na kimayala wana kimayala na babota makalango do soki ozana ngo okozala bien to pesa ka ngope na bokoko ezanetika mutu nyonso salaka likambo esimbaka te olukaka succès nde na otokoloba na hôpital oluka misala ozwaka te soko yepa na biso etanke na bokoko na biso naturel kimayala na tokopesa oyo yango za na pouvoir partout okobeta banzambe bakoko bakofongolela yo bien voilà tout ça tu vas continuer mon mboka papa Ngunza Tsumbu la PC vraiment temps la PC temps de manière que à s'exprimer pour na yebi ke boza ebele bozolanda monde écolo et c'est tout mingi bandeko ba pesa confiance na fidélité il fallait tout bana ko bimisa la bino ba réalité ma kambo isa caché parce que tout la Congo a la façon à travailler façon à lukape abon sa Congo la quoi na initiative moko boy yo pesi ko zali j'espère que vous avez vraiment initiative parce que tant to ben leader ce ne sont pas simplement au bazar ta politique non ba leader bazar ba angle et belé il est pétant que leader na makambo de la spiritualité
yango alandaka pe biso à tout moment pe aye ko se présenter dans qualité à un leader ye pour moni koza leader na politique na société na activité ya ndenge na ndenge ko cité c'est avec les numéros là ozomona benga biso toko yambayo avec na motema moko to ko papa ngoza sumu par rapport na au état de spiritualité aussi vous m'attend au solo na bandeko est-ce que depuis banda musala na yo ozapela ba o so sunga o salisa pe le oyo ba kuma ko za reconnaissance ko personne ne fisque ta merci que na o sala la bango pour mindi ba vraiment que ki maya la le biso sala oui baza ebele pour d'abord avant mon ozala mon musaza convaincu yo mto sa ba comment faut être convaincu que ba koko baza la ngai ba ko balanga par rapport à quoi na sala que le côté résultat mon avis positif est-ce que ozaka convaincu ya kozwa ba résultat pour ba tout o so salisa déjà baza ebele même ba mandataire au président autai ko nommé wana nazana 3 mandataires na bimisaki na oyo tebima lobi oyo tebima nazana 3 mandataires na bimisaki na grâce na ngana belaki bakoko na sambelaki bango bazwipe fona kuta na bango à part yango tu ba pasteur baza ebele awa ba ona pesa ba code ya succès na l'église baza ebele pourquoi batanga ba kombo te nazana ba pasteur ebele ngana yamba même bazwa ba portefeuille du bonheur baza ebele baza ebele me ba okoma na l'église obeba tato la monene ya bokoko na biso bango bakoloba bokoko ezaki ndoki me bango moko baza okime pa na biso ozomona net non autre question moko oui tant bino bo mi pesi trop oza déjà motu ou tu tabu trop na mikili au monde réalité ya mundele tant ozungu na bokoko na biso ozungu na bokoko na biso différence ni yo mona na kati pe avantage ni na désavantage ni mona pas la biso surtout dans la nation ba indo oyo mundela benga ngos mingi sorcellerie avantage et désavantage avantage et pas na biso désavantage ezati na bokoko bon na cause par exemple des avantages na ngweza la par exemple na eloko na lobaki kodia des avantages na ngweza nini yoza par exemple mu Congo okezwa kodia bangala wana en tout cas mata okita ekosimba te kokufa pe parce que eza ya binoté des avantages ya ngwana ya o etali kodia mais soko zui o ya bino oza mu Congo zui ya bino par exemple ba Congo ba école les ebele net par exemple mutando ozui ya bino batando ekosalo eloko monte convenement ko ezate mais soki oza mutando kezo ba nianga les avantages kozala parce que eza ya binoté c'est avantage mingi eza ya kasi par rapport siko ya ba traitement to lobi wana ba gamme tout ya ba traitement lobi wana na niveau bokoko avantage nango ezali avantage nango ezaki fo koyeba ndenge oye ndeko mona mutake hôpital tant on a besoin que qui sur melango par exemple tongo midi pourquoi vers tonda te soit 4 nango collègue ça peut parce que ça kana dose makasi mais tant yo kité au médecin lobelio o leki si dose et ça peut mabe ozomona do fo o mela ndenge batindilo ko mela net traitement o na sala ka par exemple mutu abota kate donga mona landela ngo de près j'appelle bandeko ça c'est à base to mi bali pe bana ko bota te azu pe solution azu bo bota bana malamu pe mona pe série ka bota mona ba tirer bilante ba ça pe solo na ko sepela papa de monsieur musuto ko sala fo oya isika na sala c'est parce que ngai te na ko loba mais parce que moni batumi balinga kimona meso ba yeba la TV moni pe non ala de wa meso alexis ba exemple ba tout ba témoignage ba to wana donc ngai te na ko loba mais bato malade nde bango ba ko témoigner ezaki na mama moko boye kaka na masanga mbila na mama na akota ba hôpital ya façon na façon akoma na problème ya misisa d'ailleurs comme on dit mutu akotele masute do makolo lembi mais maman na zoya na massage to salata pas même 2 semaines maman na tambola do na kosepela na habité après semaine nini ngosu oyo M6 alaka na bengisa opo oya na siège kuna bango moko bato maladi ba témoigner espoir ni siko ko pesa peuple congolais donc ce sont encore de nouveaux la caméra espoir na pesa espoir na pesa peuple congolais boza na confiance na bonzambe na bino boza la confiance na ba ancêtre na bino obotaka te mwasi obotaka te mobali obotaka te hémorroïde sakanela yo etikaka yo te maladi baumisaka ngo na nzoto te baumisaka maladi na nzoto te otambola bisika ya ndenge na ndenge oza na posa ya libala osala hôpital bata maladi bayaka te oza na posa okoma mukonzi ozwa pouvoir soko contacter papa Ngunza Tsumbu na plus 243 85 44 79 599 okozala décider
nzambe bakoko nanga akoyanola yo oyo nazolobela yo et puis yo moko tango koya esika onga na saliselaka oko comprendre esika oyo vérité ezali otambola partout bobungisa code na bino bobungisa ozaka na posa ya portefeuille du bonheur olukango partout ozwaka te soko bengi papa Tsumbu okozala décité nzamba bakoko nanga akoyanola yo na oyo nyonso ozoluka yabo moyina yo. Voilà. Bakabango ezala kaka babike bami na kati ya mbonda ekolo c'est parce que nous avons toujours la recherche ya vérité. Le auto luka Congo ebonga esenga mututu ayana apport na ye ne balo babazo tongandako yo peyaka na brique na po tongandako. Dans niveau spiritualité, tu l'as dit, on a dit clairement, et ça qu'on engagé Papa Ngunza Tsumbu par rapport à la choix na yo, ya kokende na kosambela pa ya Jésus-Christ, to kolanda nzamela so ba indo ezali choix na yo parce que la dernière Nicolas Souka, ozala yo moko devant et sambise non ningai et Papa Ngunza Tsumbu mais malobeza ko bima et convaincre o ya moni ya kozala convaincre de manière que Alukape, ça y est, solution, je crois très bien aux guérison, à niveau, il y a beaucoup de choses qui rappellent malamo. Pour le cas de Moroïd, voilà, comment les opérations, comme mais il y a beaucoup de choses, je crois, ils ont le moment qui toque. Papa Ngunza Tsumbu, tout solo li mingi, na bi ke ma solo ya malamo, puis la haute spiritualité, ils ont passé même tous à 24 pour aussi sangoté. Tout vraiment la souka. Il y a une journée la soirée, il y a une émission qui est basée à 30 minutes. Il y a une minute. Il y a une minute où dégager autour de ça. Il y a une minute où il y a peuple congolais espoir, confiance. Il y a réellement s'adapter dans la spiritualité, la biso ya baindo. État que le prophète noir, état que Ngunza pour permettre de faire solution à problème au bazar dans une minute et ça bien ma casse. OK, merci papa Deyo. Donc il y a le peuple congolais, botala netinga na za jeune. Natika Belgique na songa Congo. Na mona ke oya biso ya bokoko leki pouvoir ya mondele. Eleki yango na musika. Nga na pesa confiance ya bakoko nanga. Lelo na ndimi ko salela na koma Ngunza na bo jeunesse nanga. Bato ebele bandimaka te yo jeune boye mais o eza kati na ngai soki oye pa nanga yo mo okotubela okolobaki en tout cas nde na nomona o jeune parfois oyebi le côté mais soki oye na place nga na saliselaka oko comprendre bo pesa confiance na bonzambe na biso bo pesa confiance na basetre na biso o nyonso lukaka question oyo papa Deyo apozaki te parfois yo bondo zelango soko bengi nga question nyonso za na posa ko poser ngai na plus 243 85 44 79 599 soko posenga question nyonso na ko yanola yo batu nyonso baluka ko bota obota kate oluka mabala ozana problème mbali okoma impuissant osepesaka papa te mama pe papa asepelaka na yo te parce que okoma ko bimisa gaz otambola na bopito ya ndenge na ndenge ozwa ba traitement ozana pota libumu kolinga te ba ko opérer yo parce que bomaka mais soko ye na bonzambe na biso na kisi ya bukoko et traitaka maladi wana esilaka oluka portefeuille du bonheur ozwa te oluka code na bino ebunga ozwa te soki oye na papa Tsumbu toujours na koyanola okozala décité na nzambe ya bakoko na yo. Merci Papa Ngunza Tsumbu na ndenge to luka ki wa mingi pour te tinda ko invitation répondre à l'invitation j'espère que tout Kabana Ote, tout continuons toujours prochainement, tout a besoin de bino parce qu'il y aura encore des appels au Laxabiso, témoignage de bateau, au Bakoloba, la Combona. Merci de m'appeler Nabiso d'abord. Merci Papa Deyo. Voilà, très chers amis téléspectateurs, tout comme vraiment dans Soukaya entretien, au Papa Ngunza Tsumbu, bon du début à la fin, tout celui-là où il beaucoup plus spiritualité. J'espère que chaque jour, dans la RNBiso, tous les caca, toujours dans la chaîne Oyo. 19h, puis 10h, 19h, puis 10h, parce que les qu'on peut mettre bien ceux qui ont attaqué en haut, aux voilà, merci à Igri de Mateta, c'est ma réalisation, puis montage, il y a émission. Merci à Mboka, Medline Kambembe, et pourquoi pas à Pierrette Mbombo, et beaucoup plus, c'est la Mboka, c'est ma caméra là, je vois, il y a Wilfried Mansois et Benjamin Kilunga. À la présentation, il y a Journal à Mokalou, comme émission, tranche spéciale, il y a entretien, autour sur la comme invité de la semaine. Et je vous retrouve prochainement dans un autre numéro
encore jusqu'à rester branché na chaîne télévision on peut toujours vous avoir la confiance fidélité il y a qu'on s'abonner dans Mbonda Ekolo officiel. Donc, prochaine, bye bye.